Non ba diama ko tezaka no ba diama tezaka no mabeli. Non mapoka mabeli ba dimina ba sa opération ko fa futela ka mbonga sesa opération. Ko fila futela mbonga. A futela mbonga sesa opération. Non mabeli. Comment elle non mabeli? Non mabeli. 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 Nga be na ngeza no mana njoto nga. Nga be na ngeza no mana njoto nga. Na muta munene mabe na nga misuni bien. Munene na semuke. Non za mabele le kwa sacha fufu. Non ba diama moi si pauvre na poto sac ak bien te ya Gucci te. Na poto place à reculer ça la gâté ba mundela bogisa pa. Oh boni ko pasa pas tu ma poto elle passe à reculer ça na poto pas tu me ça la gâté. Oh boni boy ko passe à reculer ça te na poto nyo zoloba. Ba la mundele mo ya baron. Oh mundela musutu pauvre. Même ce qui est là mundela non ba diama balobi atambolaka mutakala ministre. Mitakala. Batabitakala. Babi tabula mutakala yango watomona musutu na ye. Ya solo. Babi batambolaka mitakala batabeziki tu. Batabeziki tu babisanga njora mobala mutakala nese sambwana. Mama nangai ya nono ba diama. Azape musutu. Ya mobali na ye. Ya mobali na ye. Aza musutu. Aza musutu mobala no ba diama. Soki te soka ndi musutu te akanyi fotala li totala. Salut les internautes, très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre cette belle émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Je suis là pour vous servir. Après un bon temps, Nabelaki, je me suis rétabli grâce à Dieu. Merci à toi de la nation Tonton Mana, patron de clébois.com, Pichu Mangayabos, Lady Merci, et puis Herman Amporio. Marcus Ngangeli, chasseur d'images, je reçois déjà Kissinger, appelé autrement leader américain, avec qui on va en parler, on va décortiquer l'actualité parce que ils ont une mission Moya Makassi. Mais au moins, avant d'y arriver là, laisse-moi remercier Carlos Beyoko, garçon simple de Paris, MK Sainte-Alice Oranjico Imakoye. Merci beaucoup à toi. Et puis les jeunes premiers de Toulouse, Platini Mouindou, Vicky Mbelani, Papa Kimberly, Miyaki Beverly. Comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, je suis bel et bien avec Kissinger, leader américain, à qui je les salue déjà. Bonjour. Ouais, bonjour Bakali, bonjour Batutu Bandara, vient à leader américain. Talelo Nazada na Moniere, Nazana plaisir Makassi. Pour plaisir, il y a Congolais, tout peuple congolais surtout, ils allaient qui ebembe à Papa Titi et Kunda Manamboka na RDC, na ville à Kinshasa. Pour perdre la démocratie, Papa Nabisonga Banké, seigneur, na bien opposant historique. Donc Papa Lelo, atika biso bien, ala kisa biso politique, Papa fonga biso misu. Et puis Papa le bal le peuple d'abord. Et belé ba bifo comme héros national, boké tu as la contre yango. Il y a beaucoup de choses à nous. Et combattre, on a combatté. Mais même quand on combattre, on a balama ma combat. Papa Tchenti. Il beaucoup de choses à combattre. Le col a Tchenti c'est que du Wamulumba. Il y a beaucoup de choses. Oh papa Bundi 37 ans. Oh papa Bundi. Pas beaucoup de choses à combattre. C'est papa Tchenti c'est que du Wamulumba. Abora ngunda bangotu presque batutu bana poto. Babora ngunda na koma idepes. Presque batutu. Batu presque tout babora ngunda na koma idepes. Ezate le fo boka PD oboka babi migolo so bagi PD lesbienne mundela pie mundela. Ah ba obaboka bongo basali. Baboka ka ni josa boy. Osalika lo wa mwase. Osalika boy. O ngaza nga PD bali babo mangana batalamuka kuna bali gibiso ba PD te mukanda babinga kutu so mundela moninga kaka mukanda ya si babinga si baya ko lo bati babinga la Belgique babinga na joli muteba ya joli muteba wana wapi na mboka nini mama na Joradine lisasi na babi surtout na Belgique wana mboka ba mako ye MK Sainte-Alice mboka sa ba mako MK Sainte-Alice te o Anjikoi mama Cc Motema Bernard okoko babi na mboka wana surtout nga zokanga babi nga bana lo wa mobali so mndela Monica ka o asa mobali vie bo pese kanda babi nga kutuko mundile kutuko na voix na nga vraiment ne so mndele nga vraiment ni na ça vraiment nga vraiment babo mwana la mboka la bokechu gaillard zéro akene repêcher ba mbisi wana za héros wana za héros pêcher ba mbisi na ya solo ya lokuta te papa
Etienne Tshisekedi même ko za combattre nde wana ti même ko za combattre za nani père nation wana ti c'est to benga boke tu combattate aza combattre ta bundeli pe mboko te loka papa Etienne boke tu mambo yebi yango boke tu problème nezali hein arata vie na musique na monde musical et puis ça qui jalousie mon problème tu as non abundi sabagogan bawata bana c'est tout yikutu Félix Tshisekedi Tshilombo à s'occuper hein ba mona bon en tout cas la personne mbote na Jolie Muteba maman na Joradine lisasi Aminata Muteba bébé mon frère chéri famille Muteba famille mbongo famille ba vrai chéri ya basi ya pembe Sandra Muteba vrai chéri na man na kol ni wana Jenny Muteba vrai chéri famille Muteba famille mbongo Jolie Muteba babiende moi ça ba tipo amine na kata Bruxelles wana yebe kisinjo so yeka lelo ngala lesbienne ngababo manga namboka mama na Afrique balinga soto sama mwana te mkanda na lembisi kaka tenga no kembisa tenga fera kembisa ba yo sandeni ngama kinoko ngama face hôtel ba mindira na pena babi non c'est pas possible pas mukada kede o boleksa yi kachu va pena ko lem tema non o lembisa kachu va tema na bayadi ya wili musheni ko na mboka babi kopa ngo yango yo de la nation tonton Manda maître lourd olympique ozakumna papa na Raël papa na Amelia babi kopa ngo ba mama milinze ba tous pepele parce que tabalo lembisa o pa munde bale Raoul Bukamu Motona Nsambe l'homme moderne Raoul Bukamu grand frère propre na Paris maître novice Piongo papa na Nouche babi kopi yango yo kopi yango de la nation tonton Manda pichu manga ya boss Lederman emporo kopi yango yo nga mukanda sir kachuva mukanda sir ba pichu basi mukanda sir lembisa ka nzoto kaka ba ilo ba petit nga nga ko to kembisa nga maya ya pa noko nga manoko tanga foka nga ba bi ko ba lo to avocat ka yimo talo na madame wa tanga otala nga o pa les back o pa lende o pesa o ba bomi na mboka na balinga bangote balinga so Afrique. Alors tant qu'on a l'actualité mususu parce que ils ont préoccupation ba ya Willy Penzeni na champion dans la carte La Rochelle ba benga inga ina Henri Modogo le jeune premier d'Ottawa Platini Mwindu le jeune premier de Toulouse et Kokonjo Razon il ça va bien il va très bien regarde la caméra allez salut tout le monde salut tout le monde maman Keta Love merci maman Keta Love maman Keta Love maman Alice Makoye alors merci Bibi Sikrin je t'aime maman Bibi je t'aime maman Bibi Jolie Muteba Jolie Muteba I love you maman Jolie Papa Roby Vwemba I love you Papa Roby I love you OK alors merci voilà Kokonjo en tout cas au monde a Kokonjo à s'exprimer beau sentir mais éloquence ça fait du bien mais au moins vient jour qu'est-ce qui se passe encore tout monde Karine Mokonzi à Bimisi ba bijou héritier watana ba ibi ba bijou vraiment Karine Mokonzi ingrate obi mokilo yo ezana merci te au monde toza boye to suba na mikete moninga nasina comprendre mokili faut za na muto aider yo faut za na reconnaissance quoi Karine za reconnaissance c'était vers wata doza pena ingrate o tu wata salili akosa ko wata mabete Karine na petit na solane awa tilelo na solana yeko même ko no sone shute porani ya wata viens na biso vieux wata oso comprendre monsieur le chanteur ambassadeur na ebisio talaka na Congo mobimba à part Kofi mutana lar deuxième zarawata oh tetika kokota kuna te bashibe basa obani jibe na bi wata après Kofi ou héritier wata mtaliki na lar ate lekina ba fali aleki batutu na bi après héritier wata après Kofi c'est wata c'est pas de la forêt ba jiba leki bango yum to sote yum na wata ngo mona ke kaka mona ke boy ba ucho zombongo kuna ya kobeta concert pona bazunde mote mama Tshisekedi mama papa Tshisekedi ba bi wata si 10 000 balles bango ne ba 10 000 wata 20 000 wata sio leka bango mais ela goganti poani na sebele na bien aza gogan kasi esprit makambo bango tu ba yaki agina ye moko 20 000 donc moni wata patron après Kofi na mbongo c'est wata
on est sur ezalaka wata et puis to kene boy na musique yo eza Kofi Watanga mais ça bon ngoti Kofi Wata yo après bango tu baluka ba tukatren boluka kuna ya boluka na poto kwa to tika na so maître Gims na poto maître na poto maître Gims kuna tikala na yo pour maître Gims amutu na kamna biso ko tote abunda ko to tsakete na Congo Kofi Wata yo après tu n'as nani wana Cappuccino le Bogar fali mto beta ba Canada ba États-Unis yo so côté de bongo yo côté bongo te so côté bongo ba Canada ba États-Unis est-ce que Cappuccino ko Canada États-Unis na déjà wa ok c'est bon autant que na ba chaîne africaine on a gete autant que na ba chaîne biso ya ba trace africaine ba bible autant que yo so Cappuccino misa muki un bon chanteur de charme c'est l'équipe après yo Kofi Wata Ezaye eza yo dokoza mère liboso na ngate aza liboso na nga 4 nga 4 yo le kaye pour na poto ba magayo te na 4 yo 4 nga 4 yo ne mona suka na bango Cappuccino eza Kofi Wata na musique ya Congo Cappuccino nga après to tie batutu wana balandani lycée Bosanga bana langani donc mais Karine Mokonzi pour na dossier wana nani yaka biso no mwana luko chika sekende bapesa ta kokana pa bapesa fanta ilo bapesa fanta. Alors en exclusivité nous sommes sur clebois.com vient dur à tout continuer. Moi mes alliés Karine Mokonzi mutu mususu akosala bongo pona héritier mais yote bokene picho mutakoki kosala héritier bongo mutu mususu mais Karine Mokonzi yote Karine Mokonzi naki audio moko lobio yo so monatro Karine yo ba beta yote na ma musique ni ta côté là yo biso ba beta biso ba guerre ba maison mère BCBJ Karine atamba ba beta te ta prison kota te yo atamba ba beta te sepe là OK poto no tamo no polele ba mususu ba kata mami kongo na ba poto na ba poto wana et puis ba lukisa pe na poto ozo comprendre Karine biso to beta mana musique ngaki sinjo na kota prison na musique yo nyoko beta musique kana beta mana guerre wenge na sala na BCBG ngam ta BCBG na zolo kana Paulo na menga na so na zena taxi ba bimisanga ba coffee chance ba karambile za ko ya ba récupérer kao ba fana maison mère kala ba beta nga mabe siron tozo chrétien wera wanga no sana BCBG guerre ba Sankara tozo chrétienne on a le bail que lettre sacrée Jibem Piana ba betanga mabe na benga wera WC ba betanga lo bana mabe ba betanga kala mabe de la forêt bongo W leader ko bana W te seru wana lote ambassadeur wana vient ngai wana zeka ba polémique ba wenge c'est ba Karine betama na musique te Karine respecter wa ta petit keba Karine moninga na sala mo erreur ba memanga ngal ba onkeni pe na memanga na mo ba buzo ba moko benaka mutu na chrétien wa ta na recruta wa ta za bon mutu vana batu wata babe ala musicien mécène ndeno yebi musicien mécène ndeno yebi so kutane so si muke 1000 musicien mécène penati ndende to kutana ba ya wili musheni bakeni mbumba ngani na zakana omuninga nela la a pasi nanga butu ya mwana nanga ya famille nanga ya kobela nanga ya kolia nanga soki na zangi nana mise moko na Kongo na robenga wata nabi mise moko ni balete ya ko pipe vie nanga mais nabi oyo mais ko kaba wata leki ye na ko kaba wata leki ya Kofi zana raisonné calculé par Rimo Dogo jeune docteur côté zela ya wata leki zela na zela te bandemo ya ko fiba kabaka ya ko fia ya Antoine akaba wakasi bango tu bakabara bandemo te bandemo bangombale te les deux patrons obi ko fa choka ba 18 jeep ouais ya sika ya bien abana kulelo te ko fo ke nda ko ne siko apeso valise bilamba ya cher pour ko fata bilamba papa mate ta mutakabe de sous valise sous 10 vestes 4 mon côté mystique donc bande mona wata en tout cas héritier nani Karine Mokonzi respect et puis Karine Mokonzi eleki nga lelo Karine mire Mokonzi njoka saka yana ote na kamwe ngapina babi Mokonzi wana njoka yengo Miriam yo pondi makombo boyeba mama o Karine ko sip so trop internet ya dekina o ko sip so trop internet Karine bo kosa o bisko mamuto mo lo baso to mono ka lokuta
otika pena Miriam Mokonzi ya bien lelo bobani mena wata te Karine keba na longoli chapeau za ingrate keba na wata respect wata ta ko yiba obligé te pas yiba pété pas ko yiba ka pété chose na poto bongo se wata afutelo bandako mbale ya sena likolo mutafutela ngango héritier mwana malamu barumu pepeme na héritier mwana malamu. Merci na Sandra Muteba, merci na Véro maman Kinabala, ma grande sœur chérie ma Véro Kinabala, merci na Maria Zito maman na Nata et Noël na ratia Belgique wana Maria Zito, merci na grand frère propre Lucien Mukengedi. Le 2 juin ton anniversaire ka moko Karine Kibiswa Yabotama le 2 juin. Siko viens jour Rabotama le 9 juin, ça dimanche. Parce que le 5 juin. Yo le 5 juin. Biso bataba juin. Moi nanga Dakris Abotama le 22 juin. Papa na Abotama le 3 juin. Parce que to sabo to banana na Kibisa obini Karine nani? Kibiswa. Karine Kibiswa to banine le 2 après to le 5 yanga. Dakris Abotama le 3. C'est que to banana le 2 après to le 3, le 5 nga. Le 5 le 9. Le 22 à Dakris. Dakris Abotama le 22 juin. Ngas ko na bengi se bato tu balingaka nga Kisinjora bala na bana Kinshasa. Vraiment naza na fête na ndako na résidence Kisinjora so na bata numéro 20 c'est sans invitation. Oh non non ba ba ikete zindaka. Biso to zindaka te na ba dema bosana. Biso to zindaka te na kendaka na bunya na lupanga ba ngobu. Na ba dia mama lupango ezi tala ezaka na 9 portes. Lupango ezi ndaka wana grand frère na Gabiti baso ba ni vis ka futela kuna avenue bunya ne ba zindaka na bengi ngala facile. Ya Gabiti baso futela pe kuna. Afuta taka banda vie suka saka na Gombe. Suka za vendi di Kwango. Na basoko numéro 9 tango bazindi ya gaba benga na bengi caméra lingala facile toke tozo prépama ya kanisi ndako nanga ngalu pangu nanga za nango kaka na étage nanga na deux portes pamba yo yebi waka shenga ya balé propre biso partout tuna bana barumbu cité se kozindaka mukolo moko teti mukele kufa ti barumbu ekokufa to prépare nde pa ya gabi tiba sur le king mobali bangonde na lupanga ba ngobo saka théâtre bangonde bazindaka afutela kutaka bandi fi tangu viaza na ba 22 ans tangu viaza na ba 22 ans abandi fisika en tout cas nazo bisa na bano bana Cape Town chouchou na Kizeka ma copine à moi Ida Likoko cours suprême de beauté mon frère chéri botaka na Facebook na Eveline Boita Mimi Kola naza ko Sabino ko faire so beta na Cape Town le 30 juin bana Djobour partout dire babo kutaka na bisibino wana ezali suka na concert et concert pardon nzambe na comment après héritier bo héritier banda ida fungola ka Afrique du Sud héritier ça fungola ki déjà suka na concert live boka nzema élégance mon père mokonzi bokozala ni wana na Cape Town bokozala viana le 30 juin na Mystique Fourmi vient mon père memanga memanga na mona ba bébé wana voilà faut que deux personnes délégation ba petit na mi balé bazala na mona Ida Likoko cours suprême de beauté Ida nani Likoko ya na Afrique du Sud ba na Cape Town na Eveline Boita na Mimi Kola bazara wana chouchou na Kizeka ba vrai chéri chouchou na so betra na Facebook omoni bango surtout Ida soteka be cours suprême ni beauté sotali kaka boye omoni en tout cas merci mon père Rosala na biso tuto zala na maman na concert bon na Cindy Leker bon mon bano ko fait bimesa ya mike bazo me ko ba Angelo en tout cas bozala bon na maman na spectacle vina bino na bogar ya propre mon père mo konti ko faire le 30 juin bozala ni wana boyamba bien azonga bien aya na mbongo Kisinjora asepela. Merci na ma copine à moi Félia Omo la baronne dessin animé Félia Omo na lela au fort quoi batu babige no Karine Mokonzi abebani na Miriam Mokonzi parce que Karine Mokonzi alingaki mobali ya Miriam Mokonzi parce que batu babenga inga pe batu batsana ba poto na ba ya Uli Penzene ba champion wa dona La Rochelle ba MK Saint-Alice Owanjiko imakoye Raoul Bukamu moto na Nzambe babenga inga pe est-ce que ça ya solo yozo tunanga tabazola ndamo ba sama masalte kunanga azalaki oh et ça yozo confirmé yango mais yozo sola na Karine ba sama masalte kunanga na yebite wana nani wana mobala ya Miriam sama masalite et ça solo confirmé yango ngana yebi wapi ngana zala ko na poto te wana botama na mona poto te na yebi te bon marema asiliki pam
ayi makameleke kuna ndakarini pe okeka ola nambala ya nango ya lokuta joka omoti ala namba ya parce que ya lokuta c'est ça la sola nga sala ngote nga sala ngote mais na yebi na ngai te na yebi te ndeka bato bazoloba pe ninga na pamba te musupe ninga na pamba ya na nga na yebi te nga musupe ninga na pamba omo banga Karina ya zongilo ne mission parce que Karina zongana so Karina koka nga bakoka nga bongo de basaka succès na kombora nga bakoka nga batu ba finga pa baza succès ta vilain type mutu le faux prophète Jeff Ifo ngazo finga ka poza succès bambolo mabambo mapambo moto pamba di Jeff Ifo asa pamba ta pesa ba professeur ngala mtabeke ndongisila ndombele abege nzambe aleke musika na posa ya babete ya babete asa pamba Jeff Ifo ngazo pamba ze lokote ayaka kisasa pete fo musicien moko boy et puis album asali babia mabe po yemba lokola bambaki kalamba nde bayembaka ba couple buloba nde bayembaka ba passer Moïse Mbiye mama Chabani azana message te babi banje masali kisi ndo soko yoki kolela ya solo babi même na église na Belgique ba mo benga na ye ale lamba wala tate asunula bale pa Congo la bote mo Congo na poto bo na France akipa kutu bana te bata batu babi na poto je fanga mtali boma batu babi mtali boma sonné batu bébé sonné mutu bébé sonné yebi po ba yebe la poto aliboma na bino batu ba yebi sonné c'est gâté à souter balobi le 6 juillet tikana lo banon le 6 juillet soirée fashion ba femme branchée na yebisio na Lausanne wana na salle de Malais le 6 juillet na yebisio mutulangeza ya kubeba na fondé la biso Jardin la Perle maman présidente ne so mima les siasia tozana Fifi Monleka tozana Aimé Zenith tozana maman Donoté maman Forme vrai série pembe tozana Alicia mwana Nchuka tozana mère Lydia original tozana Kabibi Mondele babi Brigitte Mwasi Kitoko babi le 6 juillet biso tembe na Lausanne na salle de Malais wana ba ser na ya propre ya bien Jean Keta Love bientôt nse monezo bima ya Zwani ya Jani na mwana ne Jojo Josiane balinda biso tuto zalawana suka na soirée quoi et que ça vraiment bien alors toyo kai tango zalakate nakanga koreye ketae ai nakanga koreye tango zalakate nakanga koreye ketao. Merci beaucoup, on est pour la plaisir à Kachuva Fabrice. Ou comme femme branchée, aspect, beauté, charisme. Babi bombe de Tchotcho Zali quoi. Babi c'est qui peut marquer c'est Real de Madrid. Basanzalate. Basanzalate, Jade. La perle, Basanzalate. Babi lisanga ba star. Non ba diamante. Baso bana ba sac qui non ba diamant moi si pauvre na potan sac qui bien te ya Gucci te. Babi na photo place à reculer ça la gâté ba mondela bogisa partout. Oh boniko pas ça pas tu m'apportes elle passe à reculer ça na poto pas que tu me ça la gâté. Oh bonibo ko passe à reculer ça na poto mio solo ba. Babi ba la mondele mo ya baron. Oh mundela musutu pauvre même ce qui ngazela mundela nono ba diama balobi atambolaka mutakala bazasuki loko moko ikombo mundela no atambola mutakala la poto banani ba nudiste batamitakala babi tambola mutakala yango watomona musutu na ye ya solo babi batambolaka mitakala bata Belgique to bata Belgique to babisanga njora mobala mutakala nese sambwana mama na ngai ya nono ba diama azape musutu ya mobali na ye ya mobali na ye aza musutu aza musutu mobala no ba diama soki te soka ndi musutu te akangi photo la litotala il est garçon d'Afrique. En tout cas, merci na grand frère na lingara mingi na lingako makasi maître Coréen Masamba patron babi cash piné quoi. Biso tuto zala na makengo peinture patron maître Coréen Masamba. Merci na Guilhem Maïndou le mannequin de Parigo le mannequin de Paris quoi. Babi qui s'enjora botama le 9 juin. Mututo aya quoi. Mututo aya. Baya wili musheni baya. Vie Willy Mouché na habité WhatsApp ne ba suma ramna été en États-Unis mais WhatsApp na ba na opesa Vie Willy Mouché na sna ba na ngana lembi na nga WhatsApp na zo rasu te na eba te na lembi vraiment te na lembi eza lokolo ngo ba ma même miline semba tous na sengi na azola na nga Vie Willy na sala oni numéro na zo raté loko moko te te na bi boy po via pesa na ko lembe te na lobi ka bezaka po via pesa Dieu bit balobi ba femme forte na Suisse ba bi Suisse za royinda le 9 juin surtout maman na pique-nique barbecue bitch na ngali po basunga ba veuve na ba pele eza somo
Ah, c'est bon, ça va bigini hein. Suisse wana ville Basel wana tozala wana na présidente Napso Ida la belle l'angolaise ya komana lola la grande puissance. Odile et Yama, moi si à taille. Bon, tu n'as nani. Nicole Toussevo, ma beaucoup banque. Nicole Toussevo. Bazana maman na barbecue le 9 juin pardon. Na ville ya Basel wana to za wana vraiment ce qu'on a barbecue couleur mais là vraiment et ça là vraiment bien vraiment to dada Abeli Raflo des Eric Nicle d'or et vous allez vraiment bien to za wana babi les femmes fortes de Suisse, les femmes fortes de Suisse. Maman présidente Ida la belle l'angolaise, il y a commandant Lola, grande puissance, Nicole Toussevo, vraiment au vient Jora, n'appelle les 9 jours, on a bossé à barbecue, na ville à Basel, on a pas fêté anniversaire nae, na boma bangulu, na boma bataba, batunyo son avec na star, na leader américain, na bengi batunyo, abe mutunyo so yaka na yo. Nandi Michel ça batutu. Ata la ennemi na yo aya. Naza sir wata aza. Kofiolo mide azali. Cappuccino. Aye kutu ya sir. Aso la ngela bano la la fête. Akoma le 8. Là t'es la manine la surprise. Coupé kakasi. Na kete. Na chapeau à l'américaine. À l'américaine kaka. En tout cas merci na Ige d'Africa. Papa na Dorcas Mkonja Orléans. Ige d'Africa. On a là fort. Yo yango wana vraiment Ige d'Afrique quoi. Et puis na Orléans na zoma na Odile makwa quoi. Motema neto l'angolais propre. Et puis vient on makwa quoi. Motema ya neto. Hein l'angolais propre. En tout cas merci. Na sepel makasi ilo garçon d'Afrique. Merci à toi Platini Mwindu, les jeunes premiers de Toulouse, Vicky Mélanie Papa na Kimberly, Miyake Beverly, Mamé Miline Zemba, tous Pépélé Mbetolo, DGB Fret Maritime dans toutes les villes, France Kinshasa, PDG Georges Dikouma les Patriages. Georges Dikouma les Patriages, PDG, DGB Fret Maritime dans toutes les villes, France Kinshasa, et puis Vicky Mélanie Papa na Kimberly, Miyake Beverly, Maman Emiline Zemba, tous Pépélé Mbetolo, les jeunes premiers de Toulouse, Platini Mwindu. Non, voilà ma bonne, les 5 jeux anniversaire. So, Jesus Nandenge à Paris, on a maître novice Biongo, na Raoul Boukamou, mais c'est les Français. Vidéo na ye, ne to zala na ito c'est la guerre vidéo. Yo te mika rolo baté to c'est le vidéo qui tourne là bas tu vas. OK na déjà quoi. Alors de la nation hôtel yo patron clebois.com na pichu manga boss lady na Platini Mwindu na Toulouse. Clebois na biso na osepela mingi so bozo tshaba image na ngesala nga bien. So bozo kata venture na zo sepela to na kima na ngai. O eza sitio ngana le karamingi et puis tant to le karangana Prince Bakali batu basepelaka mingi nazala image na ngai ya zandu batela ndenge batu na zandu bazobina kaka barabanda banoko tozwa kaka barabanda biso mibali tozwa kaka barabanda biso banoko tozwa kaka barabanda barabanda bana mibali bosui danse bana mibali bozala danse te o bafuengi dasa basi o mwana tikaka moke simekoli dasa basi o yamado dasa basi soki tozwi bara banda nzambe asala biso na mokili lolenge mibale nzambe asala basi kitoko tala bopoto na simateri biso mibali tozwa kaka barabanda biso banoko tozwa kaka barabanda biso bayaya tozwa kaka barabanda biso banoko tozwa kaka barabanda biso mibali tozwa kaka barabanda biso banoko tozwa kaka barabanda barabanda dasa mibali tosali nzamba sala biso na mokili lolenge mibale nzambe en exclusivité sur Clébois. Suivons d'abord cette image et puis ensemble avec vous on va se retrouver après pour faire aussi des commentaires par rapport à cette cri, par rapport à ces cris parce que ngamo na yoka qui attentivement ça parti pris, ça beaucoup de commentaires. Bon, là, on a image comme ça, tous après pour que tu décortiquer un tout petit peu dans Samibali. Pourquoi dans Samibali? Tola Nayango. Merci. Alors, merci beaucoup. Tu as une image dans Samibali. Vienjora. Dans Samibali, na muna ba geste ndozo bine la yango. Inspiration ne utayu wapi? Eh, parce que na Kinshasa trop, ben belaka ba dans Sabase. Mona natika ka moke simekoli. Voilà déjà basi toyebi. Tala fuenge, ya fuenge dans Sabase.
de badansi presque allez sundama boketa salaka kala misa libabe wa kata fina musique ya libabe pe silaka boye sala et ça ça succédé to ka bemba ntse ba de la forme ya ça succédé ami sundama Sundama to so misindama ekunda ba sundama asundama pepe la sundama yango zo mona dasa mibaya na sali mona wana zai na zandu na sima pavio 5 bana mbaya ba za ko sepela déjà lokola ba Rodrigue Armando papa na Shukrani na acha Istanbul wana na Turquie mon ami na peso mbote yo yebi kaka su Canada sangana bozu da dasa bino lili musomba yebi sa kaluchichi de dasa bino yango wana Mireille Matingu la plus belle femme du monde dasa mibaya lebimi. En tout cas, merci de sous na passé ce mot Kenyelong Jambia Christophe Mbenju et puis sans oublier na ça sous Nzembo ya Mireille Chuba. Ba rotala ngona suka na kati émission au Mwandambo. Ya Mireille Chuba titre lango motema. Boka nenge chanteur nga mbi debezo bakunga. Ay Nzema motema. Toto za na studio o la sama Mwandambo et puis surtout nga Nzema nyini sona osala. Nzema osala Gisèle Tati mère double. Histoire vraie. na mobali na histoire vraie histoire vie na bango nande balingana na nengeti lelo bazobota bana de histoire vraie ya Gisèle Tati na prince Giclo Winner na Angleterre wana po bata Angleterre bo suki bolo baka trop na ngoli place chapeau lelo Gisèle Tati lelo bango na Giclo lelo bazobota kaka masolo pepele et puis Nzema monsieur na sala tuno ya nani wana ya Jean Keta Love Nasko de Blezo bengaka ya Jean Keta Love ya Zwane yenze mon titre yango ka Keta Love po bolingo na bimisi na Nzembo wana nga mna sala yango Jean Keta Love OK sonnerie nango OK politique to yo kango na Nzembo kitoko moye Nzembo kitoko donc Nzembo Keta Love mama na Nzembo vraiment bato basiba makasi betu na so Nzembo ni dia taba o kasavu bukavu Mes Makiadi dia taba kave oyembela beli susu titre nango kave titre nango kave puis Nzembo no ngana sala suka na yebite soki no sala so no salaka ya David Mwanza le tueur de Lion yena yebite soki no sala soki na ko salaka ça na peini bato bakoyeba kaka viens-tu retourner clôturer parce que tout le monde tendre déjà vers la fin de l'émission Nabiso. Yona Viena yo Zoro Mabiala Batuba Bengi ba Platini Mwindu les jeunes premiers de Toulouse ba Raoul Bukamu Motonanzambe ba Viki Mbelani ba Mame Milin Semba Babi qu'est-ce qui se passe entre Kissinjo Rana Zoro Mabiala viens les news viens Bogar Zoro Mabiala azabo te benga ya Zoro Mabiala vieux Zoro Xavier natuni yazabo les plus beaux talegi Martin Faulu na kitoko mo loba yango na chaka Kongo aleki nani atana linga Martin te ponga linga na Martin Faulu te linga yete nazana ngana zamu tala muka tana mta ide pesa baba linga biso tunga peno linga yete baba linga biso ta ide pesa te baba linga biso te mutana makamna yana na position na yeye sio samta Felix ngana mta Felix Tshisekedi na mta ide pesa na miziko samta Kofina Wata na cappuccino na cappuccino na sibe na nani kasi jibe mtafula yo jiba fulanga yo soko so bosana tika makambo wana nonga mtafulanga kofi tika jiba fulanga te fali tala pala fula yo pe boni ko mo be saboyeko boni boyeko mtafulanga kofi olomide migolo mtafulanga wata mtafulanga wata ngam da fulanga tina zabo se Koffi Olomide ba comme monsieur ko tanga raté petit ala ni ko fa benganga to ka DJ Serge Badiama na la fort bling bling yoyebi motema Serge Badiama azande ko nono Badiama nono Badiama ko tezaka no Badiama tezaka nono mabeli nono mapoka mabeli no badimina ba saka opération ko fa futela ka mbonga sesa opération Koffi la futela mbonga afutu mno vimbe selo opération nono mabeli comme nela nono mabeli nono mabeli ngabe na ngeza nomba na njoto nanga ngabe na ngeza ngo nomba na njoto nanga na muta munene mabe na ngami suni bien munene na semuke nono za mabele kwa saka fufu mako maondo to bengela ka makombe esilika te fami makombe esilika totanga kaka kombo na kisasa toloba bongo subi te ko so ita subi ya uli musheni ko na mboka ba bia subi Platini Mwindu Henri Modogo les jeunes premiers d'Ottawa subi merci Maurice Biongo papa na nous ya gabi chipasu na kisasa bato ba makoma na kisasa ya wa
na Kinshasa. Facilité. Quand tu vas la Kosi. Makoma zona facilité. Mais oui, Mako ye moka bigeye na Belgique biso na kina to bama Makoma. To chama Makoma. On bukamu moto na Nzambe ayebi. Ayebi maître lourd olympique. Ayebi. En tout cas maître lourd olympique Cédric Mandembo. Papa na Ryan, papa na Amelia. Vrai tu as propre kaleso sika kaleso pembe abana propreté na Kinshasa. Maître propre na Kinshasa. Kaleso propre. Kaleso ya propre. Maître wa chaka parfum. Master ya maître wa botsa fine tomate. On va péter Mickey, bah niveau T, bah niveau T. Voilà lourd olympique. Voilà bah élève indé bah maître Blaise B quoi. 5e dan coach olympique. Au combien? Parce que DJ Serge Badiama, Motema, il y a Stéphanie Bakambia, la couleur d'origine Ilo. Aujourd'hui bakuni. Zoro Mabiala, qu'est-ce qui se passe na? Zoro ngaba na oza moi sina Zoro. Est-ce que Zoro pozo na yoko ngolanga kale sofre matala ngambongo na ye obi Zoro linga na 2012 ayelanga marque pe sa mukanda ya Suisse aza va no terme na 7e rue comment on dit o piscine atika na silipi boy njoto Zoro na ebita Zoro Mabiala olo bakenga kisinjoka so oboti nanga obota mwana elongi mabe so oboti na manike obota bana elongi mabe est-ce que tala bana manike aboti la ba bien na biso ba presse na ba ana ba presse na ba ana et puis na mwana liboso na mwana liboso abai bona rectifier bi so yo za na posa ko sanza ko tia musapila munoko de kanisa ga manike polo sanza non eza na vidéo so c'est na gloire olangi alobi so oboti na kisinjoro obota mwana elongi mabe est-ce que tala mwana wo kana bota ya mwasi Zoro Mabiala yote na ndoto ngana ola na yote yo betika na cycliste atikala njoto produit rouge njoto mabele nge mobali ezate nuna Zoro Mabiala sa bon la no bata na kati lengite ma palata ze lengite za kitoko te mobali et puis loko Mabiala ya Zoro Mabiala na ebisi yo mutu rouge o mona gango kitoko te atikala na za kotala eboye batupi baotala Zoro Mabiala yo pena kolonga na kisinjora kale sonte atana ndoto nabi atana ndoto oya olinganga na boya nanga Zoro Mabiala lingayo mama buta na kosakate na mta catholique na 2012 bata catholique to kosakate aya apesa ngam kala to keva na Suisse museka soso ni mamwa sino poso mkanda akosa bongo on la complexe mkanda complexe mkopo na yango wana on dira ça na mairie ya Suisse ce qui mairie à Genève ce que Lausanne on dira ça la cour na mairie ce que pesa so mikandango ya ndenge nini Zoro Mabiala ngana ko lingote ne lingote o so mobali kitoko te elongi kitoko te nzoto kitoko te za kute utakala ne rouge natala ye boye na hotel natala choko mobala ambi kutuba izini kutuba kanga ngaki sinjoka ata nabi ata na ndoto na kola na hotel Zoro ngana za vrai chéri ya deux fois te ya propre pe ngana za vrai chéri ya propre ya mubesu pe na sena kauka na sisi wa na sama makolo na onde utabola sapa kauka ngana za salitete tuna ya yebi picho yebi ilo yebi yebi tibasa sokola ko mukongo na vanda kana ba ba couper mikie ngana mutu te ba mwindu ngaso ba piscine o ba mwindu ba salité ba kambu ngama ngama nezati ba kaleso na propre na nga toujours kaleso propre kaleso lengi kaleso goût chaque jour na taka deux caleçons de na monga la vanda sur la 3 fois par jour na sur la 3 fois par jour te ndena sokola na tongo na sokola vana lala nga sokola 2 fois par jour parce que na za boso de 6 émission na kota ville na tala poto simanda kwa za ayeko signaler moi na bulletin Guy basket poto simanda ko yesa ko batu musute konza des continents il faut le 4 000 5 000 10 000 dollars pour hier yeso a kotika na baga $25 000 à kitine timbaro kitina ba jeep merci na Anastela Fraser maman na Marcelo na lela fort merci na Soas Kabata Castel Motema Castello na kata Swede wana tata masabana na ngai ya na nga matu idole Motema Deborah Bofando ya matu I love you okenda wapi ya matu mwana poto 86 mwana poto kala matu idole ya matu idole mwana poto ya kala ndeno yebi na yebi lokala wa Viki Mbela ni mwana poto kala mama meme linzema merci na Chantal Bamolo lenjulu câble ya Chantal lenjulu câble Richard Boula lande babi yo carré magique babi me rêver ba solution Motema kuma papa soki njoto etele matin
mon Congo passe Lamuka na mère rêvé benga na 0041 79 32 470 20 vieux euro ozana Suisse wana mère rêvé azana Suisse mon Congo bota courage mon Congo ne saka susute kende kuna mère rêvé asalisa yo ilo gaxo d'Afrique patience mukende mama na Christelle vieux euro akende kuna ba salisa ye ngaki sinjora atana nabi atana ndoto nanga olongona caleçon te atoche $1 million olongona nga caleçon te mibali kutu balinganga na Facebook nga balinganga na Facebook tilelo na mibali nanga na mibali nanga na Facebook ya Facebook vrai love non ça la pesa inga conseil yebse ko sarni na téléphone mais kataka elongi na kata elongi système sardine ilo gaxo la fo kataka elongi ilo merci beaucoup ozo comprendre donc parce que bolingo ya téléphone ke sila lango te to sala soka amour na téléphone to ko sala ina subi la villa na subi la conséquence na subi nga pela subi tulangani bakali toza batu amour à téléphone pesa kana bien ya mutana Suisse en Allemagne au commandé mutana États-Unis il garçon la fait ça non mutana mais aussi la téléphone et au moins les quand même il y a pembeni hein nyo yebi yo komi omeka qui et comment les gars pembeni et le quoi qui ndoki ya mama ça mundele mtachane jeté mundela c'est la soka téléphone mundele atie nyo sur la carte baimo bozo monana yo moko pona nde bosala en tout cas na pesi leka kofero de mbote vient na mona kala nani wana tubi fataki vient na pena mobile ya mama gode bintu tubi fataki na wana vient na biso pena toza ne pa na 565 ba non enkerke aza na porte quartier la tem ta contrôlera mamunyo so batike mamunyo so tu ba muso kofi ba instrument ta zwa mamutu na mono kala vie tubi fataki ya okenda wapi yebsa mama gode bintu la femme du général Kanyama maman na Gracia Isaac Dirsi et Tires na Birmingham wana na pesi bino mbote ya tubi fataki leka mon papa kolonga ote pardon na zui numéro na ye na koma mwasi na ye pa vient na deboli fataki to va na palais moko wana deboli fataki wana vient na merci na Valérie Nzibi merci na ya Kija Brand ba solution bonne guérison na mona gozobela merci ilo merci na ya na ngai Mélanie Ilinga motema Emery Kalonji wana ba ya na ngai lekino le 9 juin anniversaire na eza dimanche ote okuneza koya na bengisi batu na batu nyonso boya na bino sans exception na ba ennemi na yo binemi na ngaba ya eza jour anniversaire na nga obina kanisi ne nani wana mama botinga eza le 9 comment na sombele mboto na likembale et bi jour rango na ebité na ka saka mama na nga no vana ba mère leki na tika na bango ba oncle nga banduro no zana bango wana leki na nga bibi secret le 9 anniversaire à Yaya et puis leki na nga Céline Musange Céline à Washington na lela force Célico Musange le 9 juin anniversaire à Vienjora na fête mune na ndako et puis Sandra Tikaya maman na ABCD Anaël Béni Céleste na d'amour anniversaire à Vienjora za jour wana Mireille Chuba yoko tunazarano déjà ya Jomas Masamba yo yebi maman na Ginola Chubaskin aujourd'hui nzembo kitoko titre nango motema ngaki sinjora na bengisi batutu le 9 zo mabia nga na camarade noté salaka ba jina batu salaka ngana to yebani zoro ngana yo to yebani olinganga ngala ko sakate so linganga te no lobate yube nga fo chéri zoro ngala ko za fo chéri ngaki sinjora est-ce que ngapena yuso kota kati nga po mona nga fo chéri yuso lala nga po mona nga fo chéri babe nga mutu fo chéri yo mona ta kati no so lala o lala yo vanda la ngo kaka ngo changa lito yiti oloba uso botina kisinjora na obota mwana elongi mabe olinganga na boyananga ozaba kwa mibalo ngala lingaka ta mo bali sola produit na nzoto sola mbisa mai en tout cas merci na MK Saint Alice Owanji Koyi Makoye responsable Saint Alice ma cc motema Bernard Koko I love you Owanji Koyi malobo na tindeli yebisa Bernard Okoko kisinjo kaza besoin ya taba
pour l'anniversaire oh pena e uti bana maboko pena ya Bernard okoko asomela nga pena taba Mireille Luzolo ka kubona lela for yo yebi babi press bam papa na bam press bam papa na Sandro ndoi dayo olinga yo bakasi ilo babi Brazzaville tombe kisi njoka na JE uti nazana press bam na pichu base na kachuva na ilo garçon d'Afrique biso tout ozana bomba press bam yoka joie de chambre ngala mola na pichu base una mola na kachuva des blaisons press bam merci Nolan Ndombasi motema diko Ndombasi Nico Ndombasi yaya merci na bibliothèque code na kata serré wana bibliothèque code mon petit frère Selar Manjolo babi yone bogard ya bogos si Selar Manjolo beau garçon Gaïta Manso bino tu bobenga kisinjora popo tinela nga ba vidéo so bo souhaiter que ça vraiment bien obi tu nani nini sus non ba yama on a vidéo ni monté on baba nazo présenter ba condoléances vraiment baloba bongo ah nazo pour la joyeux anniversaire nazo souhaiter ba merve na famille papa Lutumba bon yo muto ka no o sama na kofinde Zora Kofi Mutamaele Paul Bana présenter ba condoléances na ngai na famille musicale Mobimba ya biso nazo présenter ba condoléances na famille papa Lutumba Mobimba nazo présenter ba merve na ngai na famille papa Lutumba lokaba na feti bana matanga na regretta en tout cas si na wajina motema dake kanza le 9 juin anniversaire à Venjora ouais c'est singelia o pana aussi na osenga mabonza nga ngwana vela nga Yoshuru Manda motema Sirima on Toronto le 9 juin anniversaire à Venjora Rita Kimanga One Love le 9 juin anniversaire à Venjora et tu n'as nani ya na Jean-Jacques Pagna ya Pembe na Genève na Suisse ya beau ya Jean-Jacques Pagna kitoko Jean-Jacques Pagna Metiola anniversaire avec le 9 juin tu n'as pas nani sus il y a Robi Vouema mobala l'équipe basina kitoko aleki Rafi Tumba na kitoko on ba aleki Rafi Tumba na kitoko moi c'est pio Rafi Tumba moi c'est pio oh moi ça sera moto ba Jojo Keta moto Jojo Keta bon tant que tu na tu vois pour que tu na ba dédicace après na désannoncer émission et na que tu na ya pesa na moi bali Mandi Mandombo bébé Mandi Mandombe ya en Angleterre et puis le risque de congolaise malolo et ça peut ça numéro nanga 00243 code mboka Willy Moucheni 81 99 088 65 Facebook ba koma kisinjo ka privé za ngai bosenga nga ba mikuna to kutana wana pena ezala vraiment betu ngani nini sus ba tsenga lito ilobi na nani wana sus na buto alobi wana nani obi na plaisir garçon aza tu ngaza âge 33 ans Kombo ke bakasi boy azana 33 ans mais ana larna yi alaki singanda kune na butu alaki ta na Facebook so ba choli to tula so ba lingo te na Facebook mwana mwasi otula so na ba mingi ba tula na poto mwana mwasi so ba lingo te to va lobina kachu va lobi un bon garçon mignon ana poto tulanga zawa Azan États-Unis. Azan États-Unis. Mboka ba rêve. Azan États-Unis azan New York. Abi guna kaka ngai. Abi kisinjo niveau na lela yo. Na mona batu lokola yo awa. Siko abi obiro abi nanga. Na zo mona lokola. Dalo bake. Quand tu vas la clôturer dans la dédicace, moi deux personnes parce que Henri Modogot. C'est là quand tu vas là-bas. Obi so bacho tu ça bien. Obi comment est? Nani wana? Pito. Comment on est Pito? Mais comment on va le battre? Alobi aza angolais, aza congolais. Papa na aza angolais, maman na aza congolaise. Il y a botami na Kinshasa bakena Angola na 4 ans. Mais azo balingala très bien. Azo balingala papa maman na bango le saba balingala très bien. En tout cas Pito I love you place aux Ali. Oh chérie na on vient jora. Nazu moi chérie, abi anniversaire nanga, tu l'as ensemble ngani? Nini wana? Atina na basket. Atina lacto peba Damas. Atina mbongo Atina mbongo pona Damas bat ba osebele. Kolenga makasi. Simbanga makasi. Tosala mwana. Pito tosala. Toke. Tosala mwana. Na molilité.
na mwinda Obina molilite ngapa na kokosa muru molilite salama befo mona obina deb sanga bongo na 1989 pauvre babe passe son âme ya babe aloba sona molili au sala pété ata moi sang oza Mireille Matingu c'est ça au sala té merci le garçon d'Afrique clôture na kelanga. Merci na Dirkap Vital Kamere, motema mama Amida Kamere Chati. Madame. Merci na président Sofati. Merci na maman Denise. Ndenge ebe mapati sekedi. Eye na Kitasa. Merci à Souka Libanga na Souka GNF Malonga motema toto FL Binjuta na ville Grignon na Pesio Mbote. Et puis sans oublier pardon. Padoka construction Angola wana baoteka banda kunde na sabino kaka bureau za na Birmingham obengi Matthews na 044 74 480 54 860 bazoteka bandaku. Je vous aime tous. Pito, I love you. Merci alors quand tu as moins de personnes parce que tu épuisé ma minute na biso moins de personnes. Il est mon maître lourd olympique surtout ça vraiment mon bimba maître lourd ate ya blessé so ya parce que Fabriga za kokagité fali pas kokagité faire pas kokagité pour tout kutana yo eza original vraiment maître lourd olympique merci à trop eza Fabrice Kachouva Dirkap Vital Kamel comme d'habitude ma CC Sainte Alice Makoé o Anchinkoi mama ya bana mama sociale super mama tozara na yo ntaba wana to liango famille mobimba parce que les 9 wana eza historique nde toze le bemba chichilo binde toze la date anniversaire les 9 comprendre pour batutu bazama tandi pour invitation za mututu numéro contact ya opesa rara vraiment pour parce que tabalo na tiklanta soda américain ya mobile ya solo mabeta Charles Kombayoka plus 243 ya Willy Moucheni 998 54 59 67 o ezara mingi ya osepela mingi na osepela po ya Gabi wa Belo mama Gabriela otika bisote sans oublier Hélène Kabasele apesa ngamboti na musika bito sepela to mona Dirkap sans ora on est rien sans ora limere atenga fula garçon wana nenga fula pe libumu mutali bumu nenga fula pe les autres biso tout ozana makambo. Merci beaucoup Baronos Toubazana Makambu. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble. Déjà Etozawana obi matanga fatito kota star kota na Gogan tozana togelela papa elite wata na kisinzora boze la podium wana ezala scandale o eleki ata arrivé à poto. Merci beaucoup, merci à toi de la nation tonton bana patrouilleclub.com. Le plaisir était pour moi de vous savoir très nombreux. Merci pour votre attention soutenue, merci pour la confiance. Nous sommes clebois.com, la chaîne d'actualité bien information de la nation tonton bana Pitumanga Boss Lady. Merci beaucoup à toi Herman pour Gaston Slim, Marquis Ngangel qui était à la prise de vie. Merci pour de belles images. Moi votre M le serviteur Prince Bakali, je vous dis que continuez toujours à s'abonner sur Clébois parce que nous sommes là pour vous informer. Merci beaucoup et au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, merci, bye bye.